papa oyo auti kobala mwasi mwasi abali ayena mwana papa ndio fana ndako moko titi il est arrivé que a violé mwana il y a 13 ans tango mwana mwasi na ye ayena ye ya ye mutu aboti ete mais azo bokola ye et l'état sala musala na ye biloko boye ezalaka te mwana wana soki lelo babali ye akolia ba pourcentage likolo mwana wana te na musala azosala okende kobebisa vi ya mwana muke bapapa boye baza bandoki azolia na soso sikoyo biloko ozolia okobota libata ou bien okobota ngombe. Il y a un monsieur qui était de passage, il est tombé dans la fosse ici, creusée par la SNEL. Alors il s'est électrocuté. Il est mort par électrocution. Donc esika oyo ba mituke zo tourner mais nde mituke zo tourner na esika nde ba tourner ba chepeka esika wana eza na libulu moko eza na sima esika batu ba telema mais jeune wana azaki kosola na telefone ndenga osola na telefone nde mituke zo linge mata kozonga na esima ndenga zindi na kati ya libulu. Vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, à Abidjan, à Matadi, à New York, à Paris, à Pékin, au Japon. Vous êtes très nombreux au Brésil en train de nous suivre. Partout à travers le monde, vous êtes toujours branchés à travers votre chaîne PSB Télévision. Planète Solo Labien, la chaîne qui vous offre les dernières de toutes les informations depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale. Topesi bino mbote, to saluer bino. Ici kanyon sobozui libaku ya malamu ya kolanda biso. Alors pour aujourd'hui, nous vous apportons d'autres informations. Cette fois-là, nous allons un peu vaguer dans les milieux sociaux parce que les kambumoko salami lelo na Kinshasa et pesi pasi na mitema et si pas si na ba famille en tout cas ndeko moko à Bimaki jusque là to yebina no sika utakite mais a telemaki na arrêt ya Bitabe bandeko bayebi Kinshasa mi malamu bayebi que arrêt Bitabe zali sur le boulevard Lumumba. Juste en face, il y a marché de la liberté. Marché de la liberté, c'est une commune à Massina. Juste en face, nango, na commune Anjili, nde esika arrêt Bitabe ezali. Et malheureusement, Nekoana a koufi à connaître liwa. Kakesika telemaki na arrêt. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nekoana ba toutie na mutukate. Nekoana pe abundite ba menacé été kasi a koufi na nini bolanda lisolo. A telemaki na arrêt azozela. Transport et les cas et il y a pour que à Kende et Sika Bandai Kokende. Alors subitement Mutuka Moko d'après témoignage autour sur place ezalaki véhicule marque 207 et outil marque Sprinter plutôt et outil na côté à Bibois ezo baluka na CSO de mouton o ezali juste na marché Bitabe wana na marché Liberté et ndeko wana ndenga telemaki mutuka moyen et les cas pour que ndeko parquet ezalaki te. Alors a décidé à zonga mwasi mamuke pour que atika espace mutuka et les cas et ko kamwa ndenga zo sala kaka pa moko po zonga sima kokamwa nzokande na sima na ye ezalaki na libulu moko libulu wana ezali ya ba connecteur ya ba câble ya SNEL bande kwa SNEL ba fongola ki yango quelques heures avant pour que basala ba entretien etant basilisi ba bosana ki kokanga libulu wana ndeko wana salika ka pa moko pozonga sima et l'impensable et c'est produire ndeko wana akwei na kati ya libulu ya SNEL basinga elingiye ezikisie sur
place Ndekouana a Koufi sans dire un seul mot, sans savoir que Makambouana et Kokai Koko Melaye. Il n'y a pas ces alliés que Ndekouana a Kouei a Koufi, mais si Bisoto Koma Kiwana n'a pas 20 heures passées, Ndekouana Zalaki toujours na Katsaliboulou, Ndekouasnel, Batikali Kokatana nous couranté jusqu'au moment où Bisoto Koma Kiwana, mais au moins Ndekouala la police, Koma Kiwana, na chef du quartier, Bazalaki déjà wana, Toyoka ba témoin ya événement, ndenge nini ba communiquer ki ndenge nini ba pesa ki ba explication, to landa pe chef du quartier, ndenge nini ya yamba ki sangwana pour que a alerter ba autorité na niveau na ye. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes chef du quartier 12. Nous avons trouvé ici près du saut de mouton. Qu'est-ce qui s'est passé en ces lieux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, aux alentours de 19h, j'étais juste chez moi. J'ai reçu un coup de fil d'un collègue du quartier 8 qui habite à Avenue Africain. Et il va m'informer qu'il y a un monsieur qui était de passage. Il est tombé dans la fosse ici, creusée par la SNEL. Alors il essaie de le quitter. Il est mort par une autre question. Raison pour laquelle nous sommes dirigés et nous avons constaté l'événement. Alors c'est quoi la suite de la procédure? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit évacué? Bon, en fait, la procédure, comme vous le savez, la première des choses, les autorités sont informées. Les procureurs, nous attendons avant du procureur. Et il faudrait que la SNEL soit là. Parce que l'auteur de l'événement, la responsabilité est comme à la SNEL. Parce que nous étions la SNEL, si la SNEL n'avait pas creusé ou avait d'aller, c'est trop, le monsieur n'allait pas mourir. Donc la grande responsabilité incombe à la SNEL. Donc moi je crois à mon avis, avant de battre ce corps, il faut que la plante de SNEL soit là. Awa tozana sa so de mouton ya bitabe donc esika oyo ba mituka ezo tourner mais nde mituka ezo tourner na esika onde ba tourner ba chepeka arrêt esika wana eza na libulu moko eza na sima esika batu baotelema mais jeune wana azalaki kosola na telefone ndenge osola na telefone nde mituka ezolinga emata kozonga na ye nsima ndenge azindi na kati ya libulu na kozinda na ye banda 18h
et puis direction ya signal eza na ngambo batikali kokata mpe signal mpe te donc ti sikoyo courant ezaka na kati ya bapela ti ndeko akawuki makambo nyonso awa bakambi ya signal na bato misusu bayo kobima ba 21h vers 22h. Alors, Bouti Kolanda, Ezali Likambuya passe vraiment, et Komeli Ndeko à perdre vie, à perdre bon moinaye, à Tika Kita Mususu, moi sito bananandaku, à Tika Kibandeko Nandaku, subitement Ndeko a Koufi. Alors, naba information au Tozui, après Ndenge Ndeko la police, Bayaki Kobimisaye, to se rendre compte que Azala qui paie na pièce d'identité, Azala qui na document mon côté, c'est pourquoi Ndeko ici que ce soit na Kinshasa, to na Libanda Mboka, to pe na ba province, c'est toujours important que tambolaka na ba pièce d'identité en cas de problème, baeba comment ba ko secourir yo, comment ba ko défendre yo. Alors et ceux qui ont été Kinshasa ezali mboka makambu Kinshasa ezali mboka ya ba actualité ndenge na ndenge pe ba événement ndenge na ndenge to suka ki wana te to kenda ki pe na quartier 11 esika wapi la police ekangaki papa moko azali âgé d'une quarantaine d'années papa mukolo mais a décidé à violer mwana ya mwasi na ye lisolo ezalaki ndenge nini ndeko mobali wana obozomona na ba image azali na mwasi oyo bavandaka na ye bavivaka na ye mais mwasi wana azali na mwana ya 13 ans abota déjà na mobali mususu. Alors papa wana toyebite soki envoûtement soki nini a décidé à violer mwana na ye mwana ya mwasi na ye asali yango mbala moko famille ba se rendre compte mwasi na ye se rendre compte que mobali na ya violé mwana na ye alerter na famille mais malheureusement famille ba yokani na bango na ndeko mobali oyo pour que basa l'arrangement à l'amiable ndeko mobali apesa bango terrain au Azalakanango na commune ya Kimbantseke. Or législation congolaise et pekisa makambuya arrangement à l'amiable na matière ya viol. Donc matière ya viol ba arrangeaka yango te, il faut que auteur nango azala puni de servitude pénale conformément na mibeko ndenge zali kosenga. Mais bandeko wana basala ki arrangement à l'amiable yango epusaki ndeko mobali oyo a s'entêter asuka ki wana te ayeko sala ngo une deuxième fois nde na simero sala ngo pour la deuxième fois nde sango tamboli la police bayoki yango pe ba se saisir na ndeko oyo bakangiye d'après plainte oyo propre mwasi na emoko ayaki ko déposer. Alors tolandana nous ba policier o bakangaki ye ba expliquer biso de plus amples détails tozwa pe na ba commentaire ya bandeko mususu sur place bongo to se retrouver juste après. Na quartier 11 na commissariat en JD mutazo kamango major na Luango sur instruction to sala musala ne to sala musala to découvrir papa oyo komone Kisele Shadrack papa oyo auti ko bala mwasi abali ayena mwana papa ndio fana ndako moko titi il est arrivé que a violé mwana de 13 ans. Mwana mwasi na ye aye na ye yaye mutu aboti ete mais azo bokola ye tango a violé il est arrivé que famille ya mwasi basiliki nengo violé mwana na biso yo pesa biso lupango azana terrain na Kimbantseke kuna mais les deux familles va se concerter. Or na cas de viol arrangement ezate mais ba se arranger ki na ndenga kimia au lieu patika azo continuer ça c'est la deuxième fois au violé sous mwana wana tango a violé ye jour ngona mwasi ayo tikele bazanda kumoko tena mwasi ayo tikele biloko mwasi akesi ko hotel na mobali msusu ye na ko le kamoni mwasi azobima hotel yo uti hotel na yo senga nyonga ndenge nini ndeba mwasi abide yo pona couvrir yo auti ko violé sous mwana na pour la deuxième fois no moni totie maboko pour la deuxième fois oyo auti ko sala viol ya mwana 13 ans. De tout ceci, ça au sein de tout déféré à qui des droits. Aligné au changer. À son âge, aligné au changer. Comme c'est Bila. Alors, comme c'est Bila, allié, ce soit allé peu mal.
mais ba l'État sala musala na ye biloko boye ezalaka te mwana wana soki lelo babali ye akolia ba pourcentage likolo mwana wana te na musala azosala okende kobebisa vie ya mwana muke bapapa boye baza bandoki akende ovanda apema na biloko na ye asali azolia na soso sikoyo biloko ozolia okobota libata ou bien okobota ngombe tata wana il faut kaka asili ndenge azokende bongo akende ka tout droit na makala koleke batika ye awa na district soki na parc inutile parce que bapapa oyo soki bavandi na cité na biso awa bakobebisa bana ebele kanisa mwana 13 ans mwana 13 ans mwana ya mwasi na yo na ndako ozoviole ye koloba te soki oza maloba te loba na oloba te papa tala boye komanda bouge mutu bien tala ituni eza okomi libanga bakoyebi eloko bakangeli yo oyebi eloko bakangeli yo. Voilà, bandeko balandi bouti kolanda ba témoignage ya ba ndeko bazala qui sur place bolandi pe ba commissaire ya la police ba expliquer ba fait ndenge nini makambo salama ki pe ndenge nini ba réussir commettre la main sur ndeko oyo violeur kasi pona ye ndeko aboyi complètement ko s'exprimer à lobby à kotika la kolobelo roté même ceux qui ba déférer devant la justice même ceux qui ba mémier na tribunal à lobby à Koloba et l'autre côté. Donc suite naie ils ont dépendre na procureur, ils ont dépendre na bazouzi oyo bakokata likambunayi. Merci na bino nyonso ndenge bozala ki ebele ya kolanda émission na bino ya lelo esukiawa tolanda ki ensemble na bino liwa brusque ya ndeko oyo akufi juste pour salaki kaka pas moko en arrière un faux pas sans ayeba ni nezaki na simanaye azongisika lokolo moko sima directement akoipe akufi tolanda ki na bino dossier ya viol ya ndeko oyo âgé de plus de 40 ans mais a violé mwana ya mwasi na ye oaza kaka na âge il y a 13 ans. Merci ndenge bozala kebele, merci na fidélité na bino, merci surtout na ko liker, na ko commenter pe ko partager vidéo oyo pour que bandeko nyonso ya communauté congolaise esika nyonso bazali baye ba makambu nini ezali ko salama na mboka Congo. Na pesi bino rendez-vous très prochainement pour na information mususu PSB télévision ezawana toujours pour na ko servir bino.